Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. C'est bel et bien votre magazine ou votre émission que vous aimez tant. Masolo ya kin émission oyo et yambela kabino penza moi batu ebele kobeta ba masolo na ba activité ba makambo nyonso elekaka na mboka na biso Kinshasa et pas ba artiste comédien, ba artiste musicien, ba réalité auto komona na société auto benga kamingi mingi ba fait de société ba sujet belé ya ba makambo nyonso elekaka na kin en tout cas yango nde pendeza ka eloko biso tolobelaka na kati ya émission na biso masolo ya kin. Et là vous n'allez pas oublier que votre émission Masolo Yakin est toujours présentée par Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. En tout cas, moi na moro boy, asala émission na ina ndenge moko boy. En tout cas, o mesana toujours ko bisabino que na Kinshasa mon coin na Masolo Yakin to loba kebele. Mais l'info 16, te le bara te. Donc merci déjà parce que vous êtes à la maison, vous êtes quelque part. Bon, fongoli penza ba o ezali ba réseaux sociaux nyonso, télévision, c'est pas internet, YouTube partout. Pona Rolanda Masolo ya kini ya lelo, Rebecca Bilendo aroyambela bino mutu moko boye na ebité Patricia Lelo Pukuta soka ebié mais au moins ceux qui pas ebié hein à ko découvrir tout à l'heure là et surtout ne zappez pas, restez vraiment attentifs parce que les solos na biso ya lelo, ya masolo ya kini, les solos ya lelo. Ah, bo sepe na ngoka, poso bo sepe na ngote, nde bo sepe ni na Rebecca te. Mais je sais que bo landa rapenda masolo ya kini, pe bo sepe la rapenda ba émission à Rebecca. Je vais déjà dire un grand bonjour ou bonsoir à mon invité. Bonjour. Ouais, bonjour maman Rebecca. Bonne santé. Ouais, ça va, santé kimia nangolo nzambe. Voilà. Voilà, tout le monde a moi calé pour nani. Non, tous allés, tous à biso, sauf que bah émission vraiment ils ont ça m'a maté, mais na boulot, bah le monde entier, bah tout bah biso partout. Bah ebi qui va mon arme longue. Mon trop na pesa bana mo mbote ba mona vraiment bien ya ngwana penze eloko pena ngana senga yo ba mona rayo mais eza ba bato belé ba mona ko ba yebi ata kombote ba mona ko mais ba tchaka na bango penza kate mais le quoi siko ba tchaka masolo ya kin kasko ba limba yé ba penza bien kombo nani osalaka nini poza nani. Ouais, déjà na roloba eza comment on a Sony Love, artiste et comédien. Au salaire na groupe nini, artiste et comédien pour du jour au jour, ba artiste et comédien ngo pe bozo bota mebele, ndeka biso na monde na biso ba journaliste, ba animatrice, ba chroniqueur tozo bota maka chaque jour donc na wenzango toyeba na susute. Au salaire na groupe nini exactement. Oui maman Rebecca, na sependo le belo wana bozo bota ma ebele. Biso siko to bota ma déjà. Ah, bota ma na nini. Biso to bota ma déjà. Et moi kala biso ma to botama déjà ba talanga ba ebi na ba collègue misu to travailler na ba ne wana misu bana ba mikili na pesi no masa un parti biba na Igor Kunga ba ebi donc to travailler déjà donc ngai na bandi théâtre na groupement ya Mbutamasebe Pléiade depuis 2005 t'as son niveau depuis 2005. Depuis 2005, c'est-à-dire aux Alaraka Kakunati Lelo. Ouais, donc Nazalaka, non, Baboué, Nazati Lelo, vice-président, il y a groupe Pléiade. Et non, Baboué. Donc Nazalaka, Penaza. Bon, tolingi to tunanano. Obanamba la moko papa Masebe o to banaka nanu kala et quelque part et par apprendre o ekoko tapa Mbutamasebe. Non, maman Rebecca, ils avaient déjà tant ou toko là tellement c'est le roman boy ya makila po na luga okima ngo trop mais banola nanga na luga okima po tonga linga mo chic trop na linga mo chic trop donc pendant temps vraiment et ako koma na l'église moko tout mo sala ngo to pratiquant dans l'église après na remet siko ko se sentir que il faut na komisa na niveau moko boy net ba télé ba bilo mo production ba niveau mo bon ndena bana otala na ko évoluer wapi ebi ka mo ko banga ezara ba série wana ba groupe ya trotter ba groupe ya ma trotter otala ko tapana nkebo otala obanga no bana ndeni ko affronter bato wana na mona na TV donc ezaki moi pasi nde na yaki ko ko ki okota na groupe mo boy quelconque bon on a préféré to otanga komba pour na fulango
na okota na groupe mo quelconque c'est côté quand ba caché na bango mabe au fula bango sundeni okotanga ezaka histoire te ezaka déjà mabe eza déjà mauvais souvenir ya vie nanga o nakutana nango mais mauvais souvenir epekisi to tanga kombo hein Sony te na préféré te po elo wana ofula ngo aussi so Rebecca botanga ezaka na kina etile le kana nango so Rebecca le botanga kasi bon kasi na osola na mama Rebecca na osola mama tanga kombo ngo biso pe to yebaka groupe ngo to yoka peka lisola ngo ya na lobi groupe ngo le kana na chaîne mo na kina antenne A bat baye bien antenne A ti le kaka ezala pe eza ti lelo donc na antenne A ba groupe ya belé ba groupe belé pendant ba groupe belé ya kala wana po tant na beta so na beta masola lelo te ya kala ezaka na si je me trompe pas na ba juillet 2005 nga na rasongi na tantangelo ba kombo Lisbon Fondation donc mais so tangi nga na mais so tangi na ba groupe wana kaka na ba groupe wana oyo bando tanga wana ya kala wana donc eza na kati donc to beta ku c'était na groupe te bon eza mauvais souvenir na beta ngote mais na beta nga poza songi moi dimi na beta ngo bon na komaki wana ba yambinga et au salaki na ba notre travail na ça kaka presque 1 mois na rozwa problème mo na likolo na utaka répétition na ozonga na roma na parler na oki likolo mo moto nde ezala kaka na comprendre vita musu na ataki keche sirenga banini na lali alamuki na moni mbwa mo ebiminga ebandi bando sa musala nango ti esalamaki evimbi ekomi mambo ebele na famille ekomi problème okende ozala nini bato wana bata bakisi babilo mo abongo epesa mobulu wana otaka na oti oprésente na ozela diplôme d'état donc ekomi mobulu ya grave nde baprière nakende nango na hôpital eleki nango baopere yango tutututu nde nzambe osunga likolo babujaki te bakati te loo te baprotege yango ekosala bien nde lelo mpe tokomana so normal boyo ata keche babilo mwa bongo bato wana balandaki nini epa na bon omoni place étoile ezaka étoile a tout ça on a C ngo bomba ngo mesimba te étoile ezaka étoile ezalaka po soki étoile ezalaka te mais ti lelo tosali baparcours mo ebele na travers na bato ebele na travers mambo ebele donc enseigne baparcours mo ebele mais ezalaki ke otravaille me mingi mona baosalaka babenda yo dans l'ombre ozalaka ya osala lokola ya omonana te na miso ya bato mais nzambe aka nzambe esalaki ke nazo remercier président nanga Mbuta Masebe nazo remercier pe président nanga vie nanga Dadi Dikambala pour na travailler ne pe moi trop témoin nanga 16 mm toto mwinga ayebi mamna oloba donc tu travailles pe na Dadi moi trop après kaka wana na revendre parler ba mère ba télé meningo ko sa su art mais comme ça na vandi na otaka télé mutema kaka nde nayaki ko no se plaper na groupe Pléiade na komona ki ba 6 pièces ba luka pe ba recruter bato banini na nde na komaki na lemba ba minga depuis wana nde na évoluer mati nde tolo ba lelo. OK, merci beaucoup to moni neti esiko kendaka wana openza babwakela ko mbuma na lokolo wana compliqué yo esala neti elongola o ezali ba objectif na yo na ebite so balandelaka nini mais biso pe to lito découvrir loko balandelaka mais quand un peu ko sala net ko zaki na scène na yo penza ozo sekisa batu ozo sala pena musala na ondo salaka to meka un peu ko découvrir bato na balandelaka nini yaka talent yaka olobaka bien to sala musala na o kitoko biso pe to découvrir on sait biso mo eloko moko boye et ça biso bien nena lobelo moko moi bat ba otala biso bazo bate bato ba otala biso bayebi omoni boulot na biso ebebi pona trop kolobake sekisa bato sala boye zo comprendre musala nga salaka bato ba otala bayebi image eza bato ba otala bayebi mais moi je t'assure que ça bato mususu yo atala na ye yote amona yote mais azana besoin azana idée ya musala oyo salaka o esala pe bato mitema pasi balande la vie privée na oba ko matiba bwa kilo maladie mais quand peu ko sala mon morceau mo kaka ya 1 minute moi je na sali morceau net awa et comme de la production faut payer 16 mm à payer yo payer il y a de la production yango boulot beba moi ni biso muto zo fonctionner to yebi ngana yebi ba droit nanga comme batum super ya mayele ba artiste mayele ba droit na bango donc tozaka
na scène libanda scène donc babiloko wana mama Rebecca nanga mabete babiloko wana faut cesser pour na nini tokoma jamais ko yambaka mutu boye neti ko yambi comptable bise banda bimisa so balaka banda la situation de Géramo contacté pourquoi biso toza ba artiste ba image ba balandaka ba ebi tant na yene émission toza émission za to sola to beta masola parcours to sola donc elo na lingana sala batu ba olanda ba otala ngo autant to sala production ba payera po batalango ba payera mapa ba otala ba somba ba CD ba otala comprendre donc c'est un peu ça donc ba artiste Sony Love a sepelisa bango ba ebi ba image za mam tout donc eza nango na ebi maître Nelly Mwinga na frère Richard Madeka bango penza bazonga bango temps ya otala hoteloko boyi na yo ko sepelisa bango na scène parce que aux ba raison na OK oye po ne mission po na scène te wana sino tonton Mwinga mbali a sérieux afuta yo loko po lingo sala neti alinge sala neti production moko boy bon d'accord donc na bo il faut ba moni maman lobi Nelly maître Nelly Mwinga maman moko mtema malamu maître Nelly Mwinga ba respect belé mère nanga eza koboya tendelo lingo akizenga eza ka ke par respect ya na mipesi moi respect to kosa ndemo tena baninga tout pour na ebi valeur nanga OK bon tozonga na pena lisulango yebisa biso mbuta maseba kinda to mona ekale non yo mona ekala mais batu ba tala ba bon promesa nini mona kinawa batu bali ko silisa batu na kinawa non tozolo bato mona ekala au début là, quand j'avais commencé avec toi au Kenda Wapi, tu avais dit directement que Naza Nanga, mais bah émission de Ezate. Et Tolobi to Monda Ekala, Eza par rapport à Moussala Nanga la Salaka. Moi je suis animatrice, Lukaka, Nasa la visibilité peut-être na émission Nanga, mais na émission, bah émission récente, tout ça, tout le monde a Moutama CBT. Peut-être na Moussala Nde à l'Ekaka. Vous avez raison, maman Rebecca. Yo, oza soda makasi, yo patrouille vraiment. Na ebige olobi bon par rapport que moi Moutama CBT na ma émission qui m'a moi télé moi trop mais ils a déjà le message dans lancé presse yo ebiga faut sola na Rebecca faut sola plein ba jeunesse m'so les gaga et ça à moi bien mais Azali boulot c'est bon batala c'est bon Azali mais Moussa les autres dans bien pepele donc so Moussa les qui est bien té so Moussa les qui est bien té pour jusque là nga na tanga chic na tangi chic mais na salaté depuis na zo diplôme nga na sangisa université na théâtre depuis na zo diplôme na gradué na salaté donc na vivaka na théâtre donc ceux qui musala ta mabe ta mususu na habité bato ba otala na yo mto otala na boye oyo moko comprendre donc ceux musala ta po musala eta molaka bien te na maloba eta molana moi osali musala mo lo mo elandi yo po palelia moi ketcha biezala moi licha bien moi ni po biso musato sa reza il a m'a peso ezate mon boulot donc c'est ça c'est bon banda pe musala au 12 ans au lobby et là on a déjà gagné à Moutouya au sotali en penzo bi nga soni grâce à musala au penza tali on a gagné loko question moi bien maman Rebecca bon na rolo baboé premièrement là on a gagné na boulot ils en ont nous valeur considération je comprends au moins na mukili pour me considérer yo et c'est un faut moi na ba intérêt na mo pas na yo za mutu moko boza mutu moko ba jar mo bo donc plus considération na za na mukili et puis côté matériel notre organisation pas chose grave matériel le biga art na moko na biso ndé tambola eza moi passe donc côté matériel vraiment tout le monde a ngai boté mais sauf que moi ya kolia moi lo la ta moi ya kolia moi bana batanga moi bandeko ba mère bani banini mkemkane mona nango mais les important eza considération eza bato ba otalanga bandeko ba libanda ba pesa absolument moi valeur wala moi considération on a famille quartier donc c'est bon déjà c'est important moi mais to moni ba ndeko na yo mususu ba comédien lelo ba zu ba gaz fort ba komi pote komi ndela simanda ku tout ça grâce ya ba nzonzing tout ça yo pe e komela déjà kota nzonzing moko boy o sala nzonzing moko boy puis o se retrouver na nzonzing bon malheureusement au moni makambolobi et choqué nga pour ni na be choqué nga pour biso tozo
tu as chance ba série nzonzingo ba CD oh ba série wana ba production tu as chance à kotango mais tu bénéficier nango te ba fula o bien te o to muta branchaka mabe er moko ekimaka. Tout d'abord ngala monaka succès na monaka ndenge olo ba kokeba poto na ba makamnyo seza notion ya temps tant na yo so ekoki na nte yeba ke ko s'attendre na loro msuta msute nzambe apambola na temps na ye lelo oyo naza lelo na oyo nazaki na kala ndenge monte chaque jour tozo vivre makampe nzambe osunga makambo ezo évoluer to travailler moi na kota na babiloko ya major Bisadid na pese mbote major Bisadid mais respect na pese na kota babiloko wana grâce à venanga Dadi Kambala tout ça biloko à Gilles Bavon na groupe toi qui na contrat na groupe pas ma CB il y a Gilles Bavon tout ça babiloko mais na batin on a pe bon ezaki toi qui na ba ajoté tout ça qui pe na maelo toi na ngole loté salama oyo ko salama mais to compter plus au tozo vivre lelo ko ma ramde msusu lelo to ko ba responsable to mo vivre ndé msusu maele pezali o ezaki non mutako rouler facilement tam souté mais o on ezaka bika système dadi tapi u jakoloba petit na ya kota okoti après na suka tam msusu ozuka moi fola moi transport zongi parler oui binde caché za raté mais voilà bande ko profiter na ba maele na bino c'est ça. Oui, nga vraiment surtout nga mama elle nga ba profiter nango trop. Poza ki péré o toni. Na bandi pe musala o na donc on a passé jeunesse na presque bon na jeune. Na passé na ko bande na passé moi même temps na ngai. Herba na tam sumutake ko ba ebok akeluka bo jeunesse wana eza ba tam age ba puberté ba bilo nyos ba même kokola na théâtre. Vous comprenez? Donc ba temps wana ezaka makamsusu. Na temps na ba ko pesa nga $10. Tam souper na mon $10 c'est bon hein? Pour charger ya te loko ya te tout mais les lots en dengo ate donc ba profiter na maye nga tellement trop masa nga 16 ayebi tant na ba 16 ayebi to la ba libanda ebele likola boulot oyo osupe tam so loko pe malonga te mais sous nga za maman nga ne naza boye ko sa ba jeter mam na loba bateau tout na travail na ba même présent na ma sebelelo ayebinga na maman na guerrier na boulot ko sa ba jeter nga rola libana ta 3 jours pour na musala o réussir mais moi na kolo boulot la na palais ngai na bete tam sumbula tam suna banzala bani to 16 devant ordinateur to travailler mais to lelo roté. OK, merci beaucoup. Petit à petit tozo koma penza na suka émission na biso mais quand un peu ko yebisa ngai yebisa bandeko nyonso bazolanda yo nice nama famille nama mobimba Julio Kulungu Patricia Lelo Mami Pukuta na kati États-Unis d'Amérique bazan besoin bayeba peut-être bakoba kiselo penza un plus na oezali ba objectif na yo ya vie ezaka nini na musala oyo sala. Bon plus ezaka déjà ba projet na nga na roloba ezaka na boulot na nga na émerger ma makasi naza ba matériel o nga moko po pas surtout mona ka mususu mona uzana eloko osala ta mususu uzana film mo boyo okoma pe film mais mona possibilité ba moyen wana ya retourner comme il faut ta mususu mona faut bandolo caméra osala boye montage eza boye ba au mona ba moyen eza excusez un peu limité. Donc ils ont beau ma boulot donc prochain les arabes na ba matos yanga moko na ba moyen o na ko linga na sala boulot comme il faut ndenge mutu na ngai ils ont senga na sala donc il aura plus ma ngwa dans linga na émerger na ko ma plus professionnel quoi ozala na ba matériel na yo moko mais olongba pambuta masebete ozala ka kuna to ndenge ni ba vent belé ya na pléiade ba vent ya batu ba longwa ba vent ye belé ti lelo ya mobe bat musupe bakindaka ngai natala plus te kokoma nde bat nyonso ba na kina ekoma ba usalika moi 2 ans ba fulio OK maman que ça groupe après continuité nango yebani te parce suki to ebité omonaka ba gag na ba gag pièce oko komate non ngai soué nango ezaka na koza pemé na mutu mais nazo émerger pour nga za na libre
Nanga libre donc président nanga tsanga l'aise apesanga ma abige moi player des arayo nga batu ba te belé nga la mona na yamba lelo ba ba leader ba te belé o ba ta na TV lelo ba leader za ngo ki leader za ngo tout d'abord et donc moi makila on na sima mutu moi leader on na sima mutu leader. OK, merci beaucoup. Quand tu es solo là na monyo na image ya mutu moko boy na olobate. Yo moko meka un peu ko deviner na monde musical. Ça mutu moko ba yebisa ko bokokana na ye. Na elongi. C'est mamoza yo monter ça normal, ya na normal ça yo monter. Balobara, balobara. Okokana na. Balobara. Et puis attends, tu vas comprendre. Nous sommes à la fin de notre entretien avec Sony et vous avez vraiment beaucoup vous avez eu à retenir quelque chose par rapport à l'information étaliée, l'information étalie, mouvement d'Abango et vous avez au moins retenu quelque chose. Rebecca Bilendo est là pour vous informer en tout et de tout. Voilà. Quant à moi, naropé ça vraiment moi ba mbote na moi bato penza bazwaka penza ba attention na bango ba temps na bango ya kolanda masolo ya kine mais avant na pesa ba mbote puis na clôturer j'aimerais d'abord demander à Sony so koza bato penza ba linga ko mingi batala kayo o penza ba kozala brancher na info 16 mais quand un peu ko bisa bango ba s'abonner d'abord na site na biso oyo na chaîne na biso o pesa la biso vrai bien et si mo pesi bango mbote. Ba fan nanga tout bana poto ba tutu bolinga Sony Love na ko bisa bino gebabi info 16 et na makambo nango ya sika et na makambo nango ba innovation et na vitesse nango ya ndenge mo boyo mutako kanga te mwana mwasi Rebecca yende mikolo mabotia kama kasi bana poto botia na kama kasi ba msuso botsaka ba decevoir bino mo minene mais Boteka et ça bien donc vous s'abonner belé l'info 16 maramba bieza bomona continuité maramba za toi maman monsieur il y a bien on a lobby à tête to préparango bomona ngo mikozo na info 16 donc vous s'abonner déjà et ça bien Rebecca za pona bino donc boteka et ça ngama bien moi quelques dédicaces na bateau penza ba lela Sony Love fort ta komba bolingo ouais donc ndenge déjà dans l'équipe boy ça grave. Donc on a mutuzo tambola donc ya grave mais talakara bato yo ba sala ke tina za boye banda mutu tina se bebikara ya libanda donc roza libanda fona sola na bango donc fona solisa bango pesa la bango moi bien na pesi no mote makasi na mère nanga maman Odette maman maman na Grâce na Jeanne na pesi bango ba mote na François na Richard Maemba Bambote, oncle nanga Bernard Thierry moi na poto kala Gabi Bongo babiye vraiment donc bato bakenda ba poto ba série wana ma bato banda sambuya na kin ba bakenda Gabi Bongo oncle Bambote Bibi Shtamba Bambote Age Thierry Bambote na yango wana Loris Azaro na Paris 16e wana mutunanga Bernice Maoua, ba bonne chance quand on a bigo ça examen, ba bonne chance. Na pesi mbote Patricia Timba l'italienne, la fille Moura Galliano. Patricia Timba Rebecca yo fa sentir ba Galliano Rebecca. Patricia Timba yo ebika Patricia Timba, faut te sentir ba Galliano. Et ça biso penza vrai bien. Talara info 16. Ça va nous sentir ba Galliano. Na okumiso nyonso Sonia zoloba. Faut te sentir pete. Danger. Chancel Vitiri, Yoebi, Juno Massamba Massananga, na Colorado, aux États-Unis, Itachi Maludi, Batunanga tout, Batuto Bolinganga, Obolinga Sony Love, Hervé Moulele Massanga, na présenté ba condoléances na famille Moulele, tout perdre Koko Nabiso Kulutu, Yannick Moulele ba condoléances, oncle Nanga Roger Moulele ba condoléances, Batunios na poto, Webika Kato perdre sous oncle Nanga, na Day, oncle Nanga, mes condoléances, oncle Nanga Aaron. À Koufi et Bemeza Angilia Wato Bimsango semaine prochaine donc un peu si Chancel Vitiri donc ba mote na bino tout bozé belé sona bando tanga wa liste et là ma moulaï donc ni dambelolo c'est mec nanga moté mayo yebi ba mote donc na suki monda mwana potala ka. En tout cas merci de répondre à notre invitation. Vraiment merci maman merci.
Ok, Rebecca Bilendo aussi veut saluer quelques personnes au Bazouaka Penza tant na bango ya kolanda masolo ya kini na ba idéologie na ngonyoso ya kolobebele en entretemps info 16 et le bakamingi te musala nde musala. En tout cas merci na équipe Mobimba info 16, je vois Aaron, je vois Epsi Image, Tonton Mwinga, mobile ya sérieux makasi, hein, le frère Richard Madeka, au penza vandara landara penza ya nyonso zotala info 16, ceux qui bo tourner tes jours ana bengi, mais Rebecca Mikolo bozo tourner ta Mikolo nazo landa penza be émission ta, en tout cas et ça la rabiso penza vrai bien bo landela kabiso boye, so bo monto zo tourner te bo bengi Rebecca, ozo tourner te, et ça la rabiso vrai bien en tout cas, merci à toi frère Richard Madeka et aussi à Maître Nelly Mwinga, de gros et grands merci à vous. Na Nengeka Rapendo Zoratan et Rolanda Info 16 et ça rabiso bien. Patricia Lelo, ma grande sœur chérie, a pesanga penza chance, a pesanga chance, ba chance ebele ya ko avancer na musala o na sala kae, a mami Pukuta, Timothée Pukuta, Myriana Pukuta, Delphine Dubula, Jolina Tambwe, à mon beau-frère, Chris Kunku, famille Kunku Mobimba, je vois maman Juliette, je vois Laetitia Kunku, je vois Ferdinand Lutete, hein, mon beau-frère, mon beau-frère, hein, le premier beau-frère de la famille Poukout, en tout cas, Ferdinand Lutete aussi, à tous les enfants Lutete, Julia, Diana, Nathan Rosé, à Blansing Kunku, Christelan Kunku, à Nastaf Mobimba, il y a des anciens élèves, il y a complexe scolaire Monseigneur Moké Aranakin, hein, na marche au Kakatoza qui organise en tout cas, Kalaming Teborozo Pena, maman émission, na titre Kaka, Lobela Moké, Lobela Masula Moké, et au Salabiso vrai bien. Pour toutes les personnes au Rebecca Pessimbo Tete, hein, naba on a koko bo santé ba Zoé Kiambi, ba Patrick Valencio, ba Blaise Kondani, en tout cas pour na bateau pe bolinga kabiso et que souvent quand Rebecca sala ba dédicace na ye atanga kayote net ba nonon Sienyange, ba grâce ba syndicat tout ça, moi je vous porte au cœur et vu que vous êtes vraiment nombreux, je ne saurais pas commencer à faire des dédicaces ici. C'est pourquoi j'ai créé pour vous une émission 100% mabanga en fait, une émission to sala ngo kaka mabanga na mabanga. Si tu veux na pesi mbote pa mama Mireille la japonaise na bike Darli Mongu azoko madaya lelo kuna na bike koli na ngeya mama Mireille la japonaise ba bisous. Ok, merci beaucoup. Je disais, pour toutes les personnes au Balingi Penza, ba dédicace na bango ezalaka ekotaka na info 16. Bokende kaka na site na biso bo s'abonner et puis bo continuer na ba émission na biso. Vous allez voir, nous avons conçu pour vous une grande émission 100% mabanga, rien que pendant ça la bino ba dédicace de temps en temps. Au côté de l'émission, on a une émission au comique kaka kombo na yo, ou soit au zui kaka numéro où ils affiché na émission wana, au côté de numéro wana, au comique kombo na yo. Salut Rebecca, voilà mon nom, c'est ça. Dans la prochaine émission, na lingi penza au bois kanga libange sala yango et puis vous allez voir que notre prochaine émission, votre nom sera cité. Mais au moins pour aujourd'hui, hein, j'étais vraiment bien servi avec Sony Love, hein, pour comprendre penza idéologie à Masola qui n'allait le Rebecca Bilendo vous dit au revoir et on se retrouve prochainement ensemble avec Sony Love, hein. Bye.